Depuis na film sous pende le lot au réputation bébé ya Kofi que Kofi marana ba danseuse Kofi ça la non ça ba danseuse musu akota cartel telinga bimi cartel la tati ko mona tali peka Kofi te réputation ke ndaka na ndenga mabe mais ba danseuse be ba kenda kana kombo mo cacher mabe po eza na ba musu pe aina linga osaki ndumba na groupe azane chel amoni ki environné ba musicien habitation na linga mona ndenga ki chel simba te fona koma na danseuse ala ki danseuse nde na take bango na kati orchestre mona ki musicien wa bimina danseuse ka danseuse wa bimina o ka danseuse sakana bango nyonso yo mona skoto ba yo yeba ki danseuse wa yeli ki boyali ba benga yo na move danseuse lelo e mabe ba fazer o bozo mona ba TV wana ba fazer nde baza nyonso tiki baza ba fazer ba lesi msupe ya kala baza o pe ba se respecta baza ti na mona kake na anan milenge e bango vina ngamo e matango nazalaka elenge na moya kalibala male chance lisume ya nini etinga minzoto nanga to nazaki na elenge na boya kala libala na mona ki ina nga mona mkie âge 17 ans 18 ans 16 ans na mona question na ke libala mbala wa nyoko langa mais siko nde na kolibo so libala ye na bala. Bonjour Bisika Bouswami, bonsoir na maman Obozo Landa la naturelle. Moi si Amwindu na kati libanga TV na loba mingi la fissa intro qui non a compliqué kané naturité parce que c'est yemo konde la naturelle. Na pesi bilombote Bisika nyoso Bouswami babi libanga TV nde makam na kati libanga TV au mona ka ba makam ebele na pesi mo boss mon cordon donc o asali ki la naturelle toujours azala branché, azala toujours connecté, azala toujours en ligne. Na be missionné papa Daf Mobamba wana moni maman na biso do coaching ya solo mama Betty Mashengu wazaye mon côté à télé misi ba journaliste bele kati libanga TV kande na lobake na kati libanga TV ba surprise kaka ya bele le na plateau na zanga mon côté na zana muto boye bi journaliste danseuse makame bele na kati libanga TV mona egoya pete babi moi sa muluba donc nzote ninga na kaka goya. Bonjour. Bonjour. Boni. Bien, très bien. Un mot pour na téléspectateur ba Holanda libanga TV babi mikolo YouTube nde libanga TV nde kangi makambu. Un mot pour na téléspectateur ba Holanda biso. Ok, merci beaucoup babi libanga TV nde makambu. Canal Futur, balobi chaîne na biso promo Africa promo balobi yango nde makambu. Donc invité si aller londe to ki nango babi donc bye ba mbote na ngai ba fine na tout obolanda ngai toujours lelo naza awa donc la tira la bengi yo bo partager mukie ouais goya pete ba téléspectateur balimba yo kayo et to ebi ko zala ki pa ya dakumudo zala ki danseuse ma grande surprise to moni so comme journaliste chroniqueuse amnene comédienne bon je sais pas d'inspiration nzambe kam ta quitté c'est là ki yo bien kayo moko bité o baba moi sinde mikolo vraiment parité quoi loka mo zo bunda donc merci beaucoup balobi moko nde tout so kolati dans l'équipe d'Akumuda bon mais ba salutation nanga et pas ex-président nanga lelo akoma évangéliste chrétien qui beaucoup sous merci donc nazaki na banzoto te nazaki moke penza so tali clip linda nazaka penza moke okasaki wana leki nanga be mwana nanga ngane maman nazaki mwana moke na koli donc la banzoto yonde na komi boye dans la génération nanga pe tozali souté ba obaza teti ba komi ya batikali ya moko na génération na nga penza ba linda ba anya do ba fille bele ba kadogo ba zina ba or blanc Laetitia Matif motema monsieur Borel maman na archange donc artiste ba danser c'est bele penza oyo tozalaki na bona génération na nga ba Dalia Ronaldinho Mina Gonz la Cerci na Dubai donc tutikali penza o batikali na ki danseuse ya moko
Ah, merci, pété. Bon, on a évité Kotika Kobina, nous avons pour Dakumunda comme évangéliste chrétien ou bien au Milongweka déjà avant que à comment Kusambela. Nga longo tika Kobina en 2009. Président Dakumunda ni président évangéliste Dakumunda chrétien, il y a bongo le monté marana en 2018 à 17 ans. Nga 2009. Donc natika Kobina pour na sentiment vous avez qui m'a ramoré belé spirituel. So nazaki teti, mais l'aime sou naza bon moité. Mon nzambe alingi biso, tant to bota ma déjà tout ça dans étoile. Tant je bota une étoile, wana biso ne to ko samboya na mokili. Mon na ba sentiment mo be na ko ma danser, na sala boy. Mais ça ba don na biso te. Tu sais quoi que na foxa ki te, mais ça nature, ça loro moko me makinga. Mais natali kenzela o na okende, ça trop molili. Donc na yo kuta na bambe danger mo liboso. Tika na zonga na sima, na baluka langa, na zonga bisika na wuti. Donc c'est ça, merci. Ok, merci, mais au long de danseuse, mais tout le monde aussi na carte ba comédie, ba émission journaliste sans tabou, et on a une inspiration bien kaka. Donc on connaît simbité obité na kota na nzela msusu. Et simbalango. Goya pete bina na binsa mokili na sepelisa pe batu. Donc simba, mais natali ke kuna génération nanga ezali soute za lokwa ke na poa nanga na mona sous génération nanga te tikana zonga nanga sima na kota nanga na makam susu na mon internet on moni ki lelo pe na se retrouver na ngai na nanga pa l'aise donc na mona ka ki la msu na monde wana na monde oyo mo différent za pokuna to tika la ramitaka to tika mo bla mikuse peuple public ezomona mais ce que aweza ke caméra ka liboso nanga donc na nanga l'aise na lati nanga sexy na nanga l'aise donc c'est bon, merci. Mais la bémission pas sans tabou tika la pe ka randi wono bina yango yela on tina rata média parce que kuna wono la tamiku c'est sans tabou na plateau donc ba makila ngwezaka la nzoto. Bon moni mutususu babi libanda iza katite. Mutususu mesane ko ta sexy mais à respecter ani batu ani ndumbate. Iza sentiment mo yela ekaki na ngana ngona ta sexy, c'est normal. Moni na manzoto na biso boto bata minene. Trop de biloka minene pe oyo koma pututu. Tous ça artiste, toi ba star. Faut la ta moi sexy et ça l'aura bien. Moni na leti nanga bonati pantalon, leti nanga single likolo. Nazala ngate ki o mutakala te. Nazala nga mutakala te. En plus ndenge za wana naza donc naza artiste il faut nazala te mona sou mutako mona nga pe boye apprécier nga na ndenga mabete mais tout ça ba ndumba te. Donc ndena lataka na plateau. Jamais na kotambo nango. Na kotambo nango tambuti. Na tiro boya pa mabena tambo nango. Non ça ngo te réputation na ngi bebati. Ok, merci vraiment vous bien na ba réponse non mais comme c'est tozo monana ba danser zakala na ba danser zalelo bozaka ka ndenge moko elateli ndenge moko to échanger omoni babi mungala moko afingisa bangala ebele muluba pe moko afingisa baluba ebele omoni bano baye mikolo yo donc toko banini ke baza ba danser ste bazani ba fazer po na tango to bandea ko bina na tango na biso wana balinda ba renier linda balobi mama la chilo babi mo sa pembe motema ya kakol machine ambote bele bisiko zali donc ba tango wana basana nga BBC na minute za poto ba BBC c'est langa pachanga babi nde makambu donc na tango na bango ba maliki likolo biso to landi bango bazaki na génération moko ke moni ke a se respecter ceux qui a qui répétition pour yeba ke pachanga qui répétition eza passi ala ta pantalon na chemise na ça qui n'aime soit petit mobo ala ndi na sima omoni lem su nga be pete na ki répétition na ti bien ma case propre que je nga pantalon na chemise na ngai na za pa petit na nga ba olanda nga ma ça qui nga taxi na ki répétition mais lelo o e koma bano ba yesi koyo ba ende ko bebisa monde ya ki danseuse pe mingi ba shege ne ba ela makambo omona danseuse danzela ache alati kilota mukuse kale sezo monana ba tatouage so moninga nzoto nanga momana ko longa bilamba na tikali ni aw bo mona tatouage monte mais na binisa batu o malikola podium ba fikini wana sala ba succès na simba nikisi ni tatouage na nzoto na langa simple mais au mona kake te mono ebo bina mono aza musala po nini don waneza mais lelo bana lelo e koma na âge ya 14 ans mona tatouage banana makolo na mutu omona tatouage na mukongo omona tatouage abeta belelo soki okolo zwi libala
eza mibali misusu lelo tokoma omona badanseuse misusu babala bapasteur mama toke kolongola tatouage wana misu mpe lelo akoma mwasa pasteur mais tatouage wana etikala non danseuse ya lelo eye mabe bafazer oyo ozomona batv wana bafazer nde baza nyonso teki baza bafazer badanseuse misusu mpe ya kala baza oyo mpe base respectaka baza mais eza na badanseuse oyo ozomona mike mike soki bokesa mike mike nde baye na makambo wana. Vraiment merci pété mais balobi que dans babi qui ba danseuse babina na kisio biko binisa mokili donc ozaki que pas dakumuda évangéliste chrétien c'est que possible parce que binisa mokili ba ebio bon na afin la bina ka pas dakumuda te na bina pe na pas Adolphe Dominguez na sala clip ya sondage de ça clip à sondage donc vient na penza Adolphe alinganga mingi donc abini sanga habite no petite nanga donc na fulayo et ça langa pe bien na beta ba concert bon ba répéto ba nini clip à sondage na bina pe na collège des nobles être président na ngai Soni Etchoyomo na ministre na Samabele donc la bina la maison mère au moment que na fréquentant na orchestre minene na kenda quartier latin metela ba seru na président Simbarate Kofina Dakumuda moi bilinga moi salamaka ba na biso ba ki na quartier latin ya quartier latin ba ye na la vignora na zara cheften na konza pe bango pour la minute wana pe moi bitumbeza la menza ba protéger nga pour ma bébé zalaka mais la zara toujours protéger na maboko nzambe pour ceux qui sont nzambe ma trop au monde bitumbeza la nango parce que monde musique eza monde encore eza monde moko kwei batiki yo mais na boya langa ko simba kisi moi na famille nyonso etanga marati ke fo simba kisi ndeti na biso boso ko simbi kiso beli boma ti okufa otika obika otengeli biso ba place ebele utuko leke pa Dakumuda et pa Wera et pa Soni Etcho atika biso déjà et pas Adolphe Dominguez dio azaki pa wenge musique à maison mère et toka ke ba danser bon avant que non o leka na ba orchestre bon obima bien na ba preso donc partout leka na c'est que ba leka yo non omoni ndeto lo bara réputation et bebaka toujours ba danseuse baza toujours na réputation ya mabe ba danseuse non ba pesa bango valeur te surtout biso ba danseuse auto leka na monde wana hein réputation zala toujours ya mabe mais biso ba kaltelo mabe ba kutu na mabe wana te baza ba papa biso bazo abiso le kwa bana mais na moko le msusu ba mekie na buzo ba moko boy akia panzi sango e président ko ta bimananga e kemba la moko mabeki président wana se ka bimaka na ba danseuse non bazo abiso ba bantu ba conseiller abiso lelo na ba vie auto mena so lelo kezaki tozaki na se makolo na bango te to yoka ba conseil na bango te le msusu na kota ndaku le msusu na kufa le msusu ba loenge moko pe mema ya mabe mais baza ba papa moko moko baza na babe na bango ba pe la molamu na bango mingi mi conseil on kande boze ba danseuse moi na monde qui danseuse eza monde mo ki talatala nous sommes mon habit nous sommes envié bino faut bandeni ya ko se protéger nga président nga za la tête pasi balinga bino mais ceux qui muta lingi yo se protéger ko kele ngulungulu te linga ke aye anyo kwama ke yo ke komi nyo kama ofele pa na ye na mso ke komi tika mo li conseil ba pesa rabiso mais non te na mona ke président afani singa be yo petit o monyo lelo ndezana pour ngala beta yo pour le bi conseil ezala yo na yo non mais to ebi ba danseuse msusu pe lelo ba wuto obota na poto bangola donc mo ga kenena ze ma président ki aboti kuna bon mutu mtana ndengene pa na chance na ye la msusu ke ye abimara na président nga pena ko mobimala président no boso président za malade na bakabola bango mbale babeba na bango mbale to kaka na sango ke moni président wana zaki na malade apesi danseuse o solo yonga zongena bongo telo kwa ya bimaka na président nga pe pete fona bimaka na président no za likamba don pe ya étoile on comprend mutu nyonso atanga meka te ki danseuse abimaka na président eza ba film susu na buzoba na bango lelo akoma ko lela pa akoma ko se retrouver a commis déjà de commis dans retard déjà je sais qu'il a commis ko lela so na yeba ki bon mi bali misu peso ikaki moni fie na bota na président c'est que président utiliser président baby ça y est donc aucun état donc caché no ekena déjà ndinga mabe mais eza danseuse nyonso karaté na monde de musique abima na président depuis na ba film sous pende le loto ka réputation beba ya Kofi que Kofi abima ba danseuse Kofi ça la be non eza ba danseuse misu akota quartier tele ndinga bimi quartier la tati ko mona tali peka Kofi te wa yo ne mtolobi parce que tobi masolo nde bima libanda to yo kaka
Emi kuna banzembo. Non 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 non. Naza ba camarades na ngai o lelo ba binaka ba José azakuna, Tazoma. To bina un empire, Sandra, lelo Tazoma. To bina un empire. Ba master baze belé kuna ba Judith bazali, mais lelo yo, zepela ba danseuse msu bazakuna lelo ti a fan na quartier la tête na ndenga longwe atiko omona tazo ta profiter. Atiko bimata na profiter. Omoni réputation kenda kana ndenga mabe, mais ba danseuse be ba kenda kana kombo mo cacher mabe po ezana ba misusu be aina linga osaki ndumba na groupe. Azane Tchel amoni ki environné ba musicien habité so na linga mona ndenga ki Tchel simba te fona koma na danseuse ala ki danseuse nde na ko take bango na kati orchestre mona ki musicien wa bimina danseuse ka danseuse wa bimina o ka danseuse sakana bango nyonso yo mona skoto ba yo yeba ki danseuse wa yeli ki boyali ba benga yo na mouvement mais président bakababino ko za concert mo obeta na Côte d'Ivoire au Québec na Brazzaville ba preto ba président ba boaka wana mona pete lelo folala na prêtre oyo basala ngo bingi. Si vous avez bon mais les lopes tous avez beaucoup de to bima beaucoup mais to zonga na bakin amelem sous le lot na balata président le sous na balata mundele boye ezali kambanini yo conscience na yo moko il faut ça abi que toi bana batut obi que toi bana batut tous ba parents na za papa na maman na bandeko na mais na yo luka musale pana yo ko te kanga bongo te omoni akote kanga bongo te na mwana mutu naza mwasi un jour pe fa kutana mobali pe fona bala na fa na pe na ndaku nanga ndesi ma beti ma se fana na ndaku na ye na pa daf baza bien couple mo kitoko siko lobi kuna ba mona nga pete fanjawa lobi kuna koti libala lobi kuna sa mo ke eza kitoko te omoni eza kitoko te eza rapenza bien te okina caché mo ya mabe non. Merci pete mais babi bino ba danser bo bala na passe bo lingali bala te bino jusqu'à showbiz bo bimi o ke au président o aboa ki okay bon li bala vraiment pense vraiment na on peut jouer au bala ou bien quand te bi ki ba danser ba linga ma bala te. Naza moi aussi. Ezaki sentiment moko me ma biso za kwa mo pepe moko ebeti na masuwa eningisi mbonge. Exactement. Tant na moni ke na koli moi na temps na banda musique nazaki mwana mke tant pe ali bali zati na mona kake na anan milenge e bango ve na ngamo ya matango nazalaka elenge na moya kalibala mala chance lisumu ya nini etinga minzoto nanga to nazaki na elenge na boya nanga libala na mona ki ina nanga mwana mke âge 17 ans 18 ans 16 ans na mona question na ke libala mbala wa nyoko langa mais siko nde na koli boso libale ye na bala non bala parce que on pete au bala. Oui, non, bala. Ponité. N'a lati pas Lyons. Pour la vie de 2022 ans de yanga. Non, bala. Voilà, les téléspectateurs, bah, ok, bah, 2020, pète, vraiment, li bala, donc, maman, Betty, fois, bon, ça, hop, il y a bien, donc, babi, li banga, TV, de ma camo, yinda fort. Ouais. Pete conseil nous repère ce n'est pas les qui n'aiment pas na sima encore ba merveille ya mado et pas Fabrigas ba Sarah et pas wenge musique à maison mais conseil ni vraiment au copé ça na bango po balanda exemple na bino ba yaya bozala ki na musala ngo liboso conseil non pesa bango total arrête génération zaki liboso de l'autre andeni pour pauvre zate riche pas zate biso tout bundaka na monde ngo okoloke poto 20 fois oyaka kin elo maoka oto yebi ezaka mutuka elamba na rolia ezate na mutu mo akenda poto ya na paradis ki moninga suna kufi mboka na okende yango te biso tout tozonga kana mabele oba bela bakoko ezana ba génération o lelo oyo to tiki monde wana ya muziki lelo linda mama la Shilo akom lelo mwasa libala faina ndaku na ya komi siko diriger ba o bana simba na ye lelo ba ope basalaka ba kombo ndeti lelo bango ba renier donc biso to renyaka bango no ba renyaka te ba otanga leta or blanc mina gonzi la serse jiti songa lelo akufa kenda mina gonzi goya pete côté kuna ba otanga ba Anya Star côté kuna ba nani ba Linda côté kuna ba Kadogo donc izaki tangwana ke biso ne sikonde to simbi penza mokili bata koto linda bano ba bina linda nde usanti ki eloko wana bano lancena batu bakufa yesko sixo to sala ki wana lelo so na kesika mo pe mo caché tikala pete lelo yo makambo na sixo wana ezali sute edinda to koma lelo yo ba responsable to koma na makambo susu to koma otala siko bino lobi pe
bino pe succès wana o bozo régner lelo merveille Yamado nani Rite l'autre monde nani na maison mère nani Sarah bino pe succès wana pe ça ni ekita génération sous ça ni remplacer conseil no pe ça ka que tout tambola bien les lots on a se retrouver naza bien bonne santé naza bien donc ezaka la tambola ki mbangute na tambola ki na ndenga kimia mais vi na ngai na ndenga kimia mais bino boza na sima na biso conseil no pesa bino vi apprécier za la esimba te ba o ba kena mbango basuka na nzela pema ba o ba na sima nde ba remplacer donc vi que on a envié pour ngai na za la bien fona tamona ka zwango na mutoki na yo na vi apprécier te onga pene na zabe fona keka poto pona simba kisi ba mona kanga na renier ba o ba simba ba kisi lelo ba tikala na kombo eloko mon pe to monate donc botambola ra malamu bosé la succès na bino mais na ndenga mabete na ndenga normal po ba o ba la sima na bino ba za pe na caché ya bien. OK, merci. Vraiment merci ba téléspectateurs PTP Azala qui vraiment clair na ba question puis à répondre ba question nyonso mot de la fin pour na to commune suka. Donc mot de la fin ngeza na pesi ba mbote mingi na ba danseuse tout o batika obina na pesi bino tout ba mbote belé mina gonzi la Cerci na Dubai ya Florette na London babi mwasi ya pembe yende makambu or blanc maman na Archange balobi yende makababi kala mingi te be basika zoya yende makambu bakama na ngato ba danseuse na pesi bino to bambote belé ba kadogo ba ani muzonzo ba Anita master langa susu na bosani te bisiko zai na moflere kuna donc tazoma babi yende makambu peso bambote belé ba danser surtout ya monde o la pesi bino na o ya sikana open na yebite na open na yeb bambote belé ba fana nga tout obolinganga bo s'abonner toujours na Libanga TV na Canal Futur One ba bikin promo Africa Promo eza chaîne sika eza chaîne sika Africa Promo ba bi bo s'abonner massivement goya pete sans tabou eza wana na Africa Promo sans tabou na Canal Futur One be mission bolingaka ya pantalon taille nyoso eza bongo na Libanga TV balobi mabeti masing babi yende makambu pese loko ozwe loko badav babi yende makambu boss na biso bébé Davina yende azo formé bana o ba na 2020. OK ba fan nga tout ba bisou ebele numéro nga eza plus 243 84 05 280 50 plus 243 84 05 280 50 bo benga nga WhatsApp na nga yango wana bo benga nga esala nga bien makasi non sepela mingi bapel na bino ekota c'est bon merci. Voilà, merci. Là, c'était la naturelle. Moi, c'est Mwindu. Moi, c'est Pakola Hydroquinone. Nanzotote. Et vraiment, to comme la souka émission na biso na pesi bino nyonso zaki wana na sima ya kolanda Libanga TV babi Libanga TV nde makamba bi YouTube kanga mina Libanga TV Aris na Paris makambu yango yo babi Libanga TV nde en via kati bon malgré tout que vie ozaka vie et en Allemagne mboto no yango yo et toute la famille toi là je vois maman chérie que j'aime bien maman Séraphine toi na peso mbote mingi na pesi mama Betty babi coaching ya solo ola nasrel la simbi microbe grâce à maman Betty Masengu wa kobo ya sali chaîne la naturel akoya na été et ingénieur daf mbama coaching na biso boss na biso wa simili Libanga TV na pesi bino mbote to mona ni susumba la sima bye.